Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. Topesi Maloba. Allô? Oui. Allô? Toza koyoka yo maman? Oui. Allô, bonsoir papa DSV. Et boto maman nangai? Bonsoir papa Francis Kalombo. Merci, bonsoir. Nazali quand la question bon avant la question là, na ngena naeba ce que vous dit que éclaircir biso pour la mettre na internet que même papa même monsieur Charles Kachila a confirmé que au pesa qui même DSP pour la radio du solo na Cyprien Wechi Bambongo. Est-ce que j'ai un solo? Sur la question bien tout dit que Marobi que autant internet que ngai na pesa la découvrir ce mbongo. Rande voilà découvrir ce faut na oye moi bien que ça va clasher. Voilà. Et Desvena nani Cyprien Wechi. Et là nini découvrir ce sont qui est bien répété ngana na lobi nini. Desvena Wechi opesa bango mbongo okorompa bango. J'ai solo. Naina le babuya. Naina le d'abord. J'ai na zana ayebi lungina ngate na yebi komo na mboka te na yebi te. Ni adresse na ye na yebi te ndo ona opesele wapi. Wechi aya na Kisasa asala interview na ye, ça fait partie des journalistes que je respecte. Na tika la opesa ye mbongo ata mukolo moko te. Les Congolais, si on trouve quelqu'un faire son travail calmement, on réduit tout à l'argent. Na tika la opesa tout na vete na yebi ni adresse na ye, ni komo na ye amboka mpona tinele mandat. Ni place à Zalaka, ni quoi que ce soit, pour tout l'année à la radio, à Bengi pour permettre Matouba Sala. Quand quelqu'un fait son travail, il faut le respecter. Et le message sur Internet, n'a qui a un certain chalet, celui qui a China, celui qui a China. Il est moutou, à connaître l'Internet qui m'a la précise. C'est n'importe quoi. Il y a bien, il y a Chandiwana. Il y a bien. Comme on est à Kazadi, à Yakawana Gisasa. Pour bien de l'objet, la combattant, c'est le Gisasa. Bakanga bango ya yaka na Kisasa azongaka mwasi ala mwasi muka congolais ngambo mutu atikala ukanga ye awa azate mutu inquiété na Kisasa azate mais il connaît beaucoup de choses hein oh bien besoin ye baté to so ye tina komi combattant a komi mutu mala besoin de pleurer ba viol oh bien ba combattant besoin de ba ki ba ko violer na Kisasa bo tu na ye chandi so aye balo ba ukanga ye puisque ana dossier awa bana batabasi ya mike soka ye violé banga malaba na Kisasa donc wana nde modèle prima bino bokolanda moto ndenge wana modèle ayaka akendaka dossier eza bafungi ye soka ye mbala oyo bakozwa ye après bolobi oyo soki diaspora ye bakangaka bango non aza ye moko te ntango bozo déplore baviole bozala conséquent c'est plein ya bato ya bautaka mpo to baje batiki basi kuna na bana to bayawa bakolanda bana ya basi ya mike awa na Kisasa bazobebisa mboka soki basoki kuna babiyi bakombata babiyi bato malamu non ata ye moko te Fortuna Tibangu a été arrêté ici à Gola Mola Bata 14 ans mwana pe ya camarade na ye azali ko héberger na Bushima akota yi makala awa akima kokima na prison fiti mboko liberté kinja lwa ina passeport français akimi mbangu donc on bene la kawana donc il y a la morale à kopesa bati makambi ya mbongo ngana ala besoin kopesa ni les amis de Wechi Mbongo ni VSV Mbongo te na yebi ni komona ya mboka ni ndenga sala elongine te so de couper na ngou na nzela na yebi na ngate. Donc et a te que botba rabesa na biloko tout na tiki mutasali loko kaka ba pesi mbongo mais ça c'est l'esprit faible. Hier ya osala ba koniri asala ka soa na Kisasa soka moni mwasi na congolaise ngambo askoki na été abo ya a divorcé
abala mwasi na biso tunayebi ke tozala basi ya kitoko na kini na Congo abasi ya bie tozala bango babala oyo asalaka bakoneli ata azoyi kuna akomi mwana malamu non nayebi ye akomi nalandi ye na internet ndenge azokoma totali kazadi toyebi ye kashina aya dossier moko ezala bakosena ye bakokanga ye après bino bakombata boyi bakangi motu te awa soko viole droit ekosala parce que na cas ya viol babikisaka bato te mpe ekosamba fortuna akimi bato mingi bakimi donc baza wana mosala bango yango wana alors moto ndenge ala pema koya tobandi kodiskitaka na ye oyo na répondre par rapport à wana non nga nakanisi vese na ayebi wana même pas un franc nanga ayebi yango nga tosowane mpe masolo ya mbongo te mpe so babenga na internet na radio il fait son travail le weti kuta yana kisasa tomonana même koka pamba na sonde na ye te osoki bandi kotanda le weti napesi bango bambongo c'est trop bas Congolais so alinga s'il est incapable ya kosala eloko alinga dénigrer bato baacapable ya kosala aredisa yango kaka bacorrompe ye bapesi mbongo likama normal eyaka susi te donc ya kosala eloko te mpo nga mboyelisanga na so nga napeseli vese mbongo mpo na eloni na opeseli mbongo mpo na eloni po ye moto asolicite interview mpo nanga contraire ye moto akofutanga akosutaka se mpo bato basala bainterview donc nga napesi ye mbongo na opeseli pwani nayebi ni kombo na ye ni elongi na ye ni bisika afandaka ni quoi que ce soit na ye di rien numéro ya telefone kaka nabengaka na koti na chaîne na bino ndenge tozosala boye bon sini nakopeseli mbongo yango na ndoto na makanisi to na nini eza déjà place na message te ezalaka te ye kazadi soki akanisi mpo aliaza kazadi mpo na ye afandaka na allemagne internet kaka po epasisaka bato tâche bakende na afandaka na allemagne aya dossier na ye si batindi yango na dgn baoswa ye mais ezanga te eza bafamille ya bana oyo ya bbc awa moto bafundi ye bana bango baminere oyo ya bbc bango bafundi ye donc eza makambo te so boyeki sasa boye kosala bafere na bino bosali na beso ye moto lobaka so ye moto ayeki sasa bakanga bango ye wana fingaka bato na internet ayaka kini azongaka basalaka eloni donc yango nayebisaka bino ke mboka eya na démocratie mais soki aviole liboko bakosambisa par rapport à baacte ye moko azopose. Merci. Etokei epe Mama Tina. Allô? Oui, Allô? Toyoki Mama Tina motuna mosusu sokoza na motuna. Oui, nous allons motuna. Namingaki parce que tout à l'heure on a lundi papa Francis Kalomba lobi que na likamba ndenge ba combattant ba tolemeraki Kagame awa et tout. Eza il a dit si que to côté Kabila et tout ça bonaboye. Mais est-ce que il est en tant que député ils ont ça la solité que Congo mboko ya ye ezala humilié par président Mboka Moussous président Mboka Moussous akolo bezo les kanaba média que ba congolais na ba liaka te ba maki wana kutu ils ont senga kutu ba lia ngo bazala besoin kolia aïe c'est ba congolais que non besoin qu'on attaque ngamé la rose de la bio à Congo et 2 jours après Goma ils ont attaqué un normal député à Congo a eu qui m'a commandé on a vraiment depuis à zone que non bah quand on dit président na yo a eu qui ba élection est-ce que c'est vraiment normal pendant que question na mi ya liboso question na mi balé on y a institution l'indication maman peut-être comprendra maman pardon comprendra peut-être par rapport à question nous avons nga logique ou sepela mutuwa kaka otinga président na bino c'est tout à fait normal yango na bino bon j'ai compris aussi défense pas go finga président mboka na ote bino mo botinga ko finga c'est dans ce sens là que j'ai dit mais na continuer ko loba na bino Kagame oyo ya finge ki biso wana ezalaki mutu akwe na vélo ezalaki ya soni yango kanda wana bimisi ebusalaki bien to kanda wana bimisi ko bina ko mafingi ya mutu alobi na sa kanda mais azui et la que oyo busalaki humilié et essuyé à perdre le contrôle. Un chef de l'État ne peut pas tenir de tels propos. C'est-à-dire la nervosité a atteint un sommet. La pessimino dans ta diaspora, coup de chapeau. En tout cas, le Rwanda, il fallait quand même pour vous contribuer à passer au foot au Salama Rwandais pour comprendre que les gens. Donc, c'est dans ce sens-là dans le dit. Mais les gens interdits, peut-être cabinet de président, la vie ne peut pas la président, mais ce que vous voulez nous l'intérêt de la nation doit primer. C'est des sentiments individuels ou personnels. C'est ça la science. Moi, je comprends parfaitement. Vous pouvez ne pas aimer quelqu'un. Vous pouvez ne
La radio Lissolou maintenant partout où vous êtes. Écoutez la radio Lissolou avec ton iPhone, iPad, Samsung, Nokia ou Android, smartphone en utilisant l'application gratuite tunin.com. Télécharge l'application Tunin Radio pour écouter la radio Lissolou depuis l'Android. L'application Tunin diffuse un son haute qualité. Une fois installé, tapez Radio Lissolou dans la barre de recherche de l'application, puis cliquez pour écouter ta radio préférée www.radiolissolou.com. Bonne écoute. Aza toujours qu'on confirme internet c'était yo opesaki DSV mbongo na Cyprien Weti. Alors éclaircir biso na bien na likambo wana. Deuxième sujet ezali Jekoko adenosaki muyibi ya Mozito. Pona nini bino bo apuyaki ete ni justice ya Congo apuyaki ete ni Matata Mpongo ni Kanambe mutu moko apuyaki ete. Donc eza kolakisa ke bino bozalaka toujours bato balinga corruption. Merci. Merci. Naganishi c'est un bravo combattre corruption numéro 1 zanga puisque na corrompu te na landaka bango pete na fekataka bango te. Naganishi na liposi wana boyebi bino moko ezalaki d'épisode boyebi ndenge esila na ndenge ekendela, donc c'est même pas la peine de s'attarder là-dessus. On a problème ya Chardy menga na yebi comment le fait comment les a Kazadi en Allemagne à bala mwasi moko ya congolaise na ngambo makamazuru besoin engagé eza na moka na ndoto parce que il y a là qui témoin mais si on sort numéro de téléphone nazo benga na téléphone VST benga dans même pas comme na mboka so comme ne anani na yebite le lumine na yebite donc so ndo on appelle ça na magie na ndenge nini il faut le prouver, il suffit pas de dire, il faut le prouver. Alors on a yi awa est-ce qu'il y a un salinga cadeau pour ngala le kana na chaîne na est-ce qu'il appelle a salinga cadeau ni ya salinga côté il t'a été na émission na yi il finga ta il finga nini yende kutu fa futa ngai pour cela la pour futa et pour na la soir mini bon c'est réduire tout en matière d'argent les gars là lui il sait yemoko ayebi bien que il est au bout de ça ayaka na kinao ayaka za recherche na kina so ba yemba loyo bino bwa diaspora boyo ba kokanga ye pe bazo mukisa ye ba fumbiye a viola ki bana bato awa donc c'est ba kangiye ya te bo na robo ba kangi muta diaspora donc ba kokanga ye par rapport ya makambo ya zo sala donc akala na na makambo ya zo sala atika ko posela bato makambo parce que o azuru bazo ko dis-moi mais oui tu na Congo ya usala musala na est-ce que oui tu as besoin na piembo mais si vous VST ana besoin na pesa embo afana na poto azala makambo na ya na vie na ya na radio na ebo na pesa embo e bani ndenge ndini dali ebi kututina na pesa embo parce que asali na lini kande ni ya pema te avantage ni ya pesa pour vous balanga lelo obo na bo faut arrêter avantage ni ya pesa pour les la télévision na lekaka ko ba ba internet na lekaka ba radio ze délé kila na lekaka so de bientôt monter moto de ka to leka. Ça n'a rien à voir. Moi, je dis au contraire, c'est lui qui fait son scoop en ayant quelqu'un qui peut mettre sur la place publique, peut permettre tout d'ailleurs dans ma communauté les autres. Nous ne faisons pas l'opposition pour faire l'opposition, nous voulons construire. Vous n'êtes pas de la diaspora pour détruire, vous êtes de la diaspora pour construire la République. Et nous voulons à Kazadiwana, à Zoyade, à Débissa. Parce que dans l'insinuation, ma camarade, dis-moi, on peut savoir d'abord pour Bassalani. Et après tout, pour Bassalani, c'est quelle finalité? Il faut raisonner, il faut bien voir parce que ma bien congolais zakaka muso asale loko bapesi embo muso adeli bapesi embo tout à l'heure mutu mona benga ipa corriger manière de monsieur makao akaka ma chérie na ngai finalement o bakambo na ngai non c'est pas tout la recréer des bakambo et dans le puta ils a faible na baïdé maturité zate. C'est pour ça qu'il doit tenir de tels propos et écrire ça sur Internet. Lui, il oublie une chose. En droit, ça s'appelle, ce sont des imputations dommageables, ce sont des dénonciations calomnieuses et ils méritent d'être condamnés. Ce sont des infractions de droit commun. Qui ne leur pas le but dans il a de reporter plainte parce qu'à Zoko, c'est vraiment ça s'appelle la corruption, ce qui n'est pas réel et légal. Non, on ne rentre pas là-dessus, on ne peut pas se rabaisser jusque-là.
Mais je dis simplement qu'on ne peut pas non plus perdre de temps sur des futilités, sur des choses qui, d'abord, les incohérents. Là, on dit, mais, ça n'a pas de mais qui peut dire que ça vous tout, aya au Sambawa, aya ba au Sénaï. Merci. Nabanzi et Motuna Tokei et Pai ya Ndeko Nabiso Azananzela ya téléphone. Topesi Maloba. Ndeko texte Topesi Maloba. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. Obandi kotanga bakombo ya batu mosusu. Alors violaire olobi nini na likambu ya grâce. Presque 5 minutes c'est pour te clôturer émission na biso. Non, likambu ya grâce c'est un faux débat pour essayer si la grâce a été condamnée et elle a purgé sa peine, elle a même passé appel. C'est-à-dire qu'elle a accepté, elle a compris. Et tout ça, la grâce, c'est que on a la côté la yeto, et la côté la pouvoir d'alingi, ni procès à la grâce, et à la qui publique, et la jeunesse, la voilà, et nous sommes tous sur Internet. Grâce a été condamnée, puisqu'à cause de ça, qui est la violence qui est le 13 septembre, mais quand on vérifie, on dit qu'il n'a pas eu ça là, puisqu'il a dit les États-Unis, Dieu merci. Au moment où il y a des dates, on va aller bien de se cacher dans les détails. Dès qu'à tout ça qui date avec arrogance, devant le juge, à mon avis, qui est considéré IPMAB. Donc, il faut que ça la maté, donc il y a un bilo, c'est comme ça que nous disons, photocola. Et alors, si il y a des gens qui ont un problème, on va violer, on va pouvoir faire ça, mais la violer, Bazali, quand Zadiwana a violé, Bazo Kisaï, Baokana, et Fortina Chibango a violé, Papa Diaspora Kaka, so il y a une distance, il y a tout le monde qui a batamike, on est baya, Musala, babonga mabatiki basina bana mais baoya awa bayobe osala kiluma baoye ti bala bala puberté bako bazonga la puberté so bakomi koto non ba se calmer baya oluka to bukisa mboka to bisa mutu na bino wana Charlie oya komaka makambo ya o ka Francis Kalomba pe simbongo te aya atika makambo ya ko fere to ba okanga e pamba okosela o bakangishi ete asala makambo ndenge bat baoye kosala. Donc là, il n'a pas de tout. En tout cas, là, vous savez, la diaspora, merci beaucoup. En tout cas, surtout, félicitations à Makambasali Kagame. Américain, il là, et le Rwanda, Bala Kisaye. Pour le dit que dans la vie, il y a toujours un temps pour tout. Combat, vous avez mené, et ça noble, mais là, vous savez, dans la vie, nous avons de changer de stratégie. Changer de stratégie, à côté d'État, il y a vous ça, la boîte, à manque à gagner. Kamba te les ba musicien bobo ya kabaya boyemba et ça manque à gagner ba création ba forme des autres pour ba congolais dans zone comme to Kabila alloué na pouvoir te pour bobo. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise.